En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous mes amis. Bonjour à tous quoi. Bonjour ya bagolois nyonso. Bonjour Nabino bagolois. Bonjour bato balina la bonne musique. On va soutenir la musique congolaise. On appelle ça bonjour. Il y a des raisons. On va soutenir la musique congolaise. Vraiment. Peut-être que nous avons à part. La baisse au salaka. Comme on peut ça la raison nango. Ngabe nango. Tout ça le roi tout ça comédie quoi. Parce que là on a mouton azaki awa. Alors bah qui m'a dit, le monde m'a dit si moi na tomi na yo. Ninga na komo za na. Au moins na batu boye, balongo ki ba kebo le bule ba zongi na. Parce que ezaka mama pa pa. So beza mama kana ni tema le to le bala soute. Encore ce moteur. Surtout ça vidéo pour la faire donc comme moi nous sommes à passer surtout ça vidéo pour la faire ando on a biso aller dans quartier là parce que tout le monde est clan à bango nous doit soutenir rien à ça on a pas ça passer il faut faire ma vidéo avant de vous mettre la pote ça na raté et ça le bien on a fait la faire on aller en bon faire mais la monde comme go umela na bengi ba misela nga de bezo sala mwa nzembo to soutenir mwana mai en tant que yo za musicien faire pas za musicien beni to sala na ebite muto la beni to sala so waka tani sali vidéo ko on va faire tu la ko pas faire na finga faire ta na la sepela émission o faire a sala tela karim mo konti pona kofi o lo mide OK na sepela na ngote nani ba komana kofi na parquet na bina lingaka ete vidéo a salaka. C'est pas la vidéo à tenir, on a pile petit à confier au milieu. Mais on a confié mon au milieu à l'Imbissa, à Bimissa Raye, à ça les premières vidéos, ton presse l'année ferrée, à côté de prison. Moi, je confié mon on a dit que faire la gamme on a vu ça, tout soutenir rien, il y a moins de besoin. Moi, je soutenir les gens ils ont un négama bête, ils ont un négama comme on vit pas naïté, mais ça va qui les causes ici capacité à la liberté et voilà. Parce que naïza awa, ça va me sembler, benzine naï, album naïza sur le marché. Ok, la guerre n'est tout ça là, on a vu sur awa zambi. Na qui a zambi, c'est comme ça. Ata patron, ça va mission naï, futaka, nous, qu'est-ce que naï, famille, on travaille tout, c'est pas bien. Nous toujours ça, toujours soutenir au niveau de ce qui nous a fait. Ça. Et puis, on a un dimanche, tu as qui na RTNCD, à chef de liaison. Le monde est mission, il ouais? Oh, il qui déjà mon âme. Comme on a déjà que n'engue fait à cette bisoto et musique de la famille télé boliati. Donc, ne fait à Zati. Bamaka ou mission est on a nyonso bazane télé boliati. Pour ne pas kermesse, c'est ça pour soi, Zati, ça n'a pas tout kermesse, ça vient de bêtises derrière la chaba. Mais ça vivra normalement. Donc leader soit ça ok c'est bien raté. Donc en fait toujours là devant les gars on a dit selon notre président on a bon c'est à Guillaume il peut bien dire faire à dire à Guillaume ici na bien mais on comprend le temps on a ba lobela moté balobela ferité on dirait pendant comme ba wenge bidana ngo mamango bidana balobela ferité clan na bango balobela ferité mona tsuka na bango mona tsuka kwa wenge balobela aita. En fait, ça perd des enfants. Oui. 45 jours. En fait, maman, 45 jours, on va tout le monde a bon. Comment que tu vas moi? Tout le monde a maman, on est commis au Kenya. Comment vous mettez là? Non. Il faut apporter apport dans faire ma vie. Ouais. Les gens ont pas bien. La tout va au fin. On a pas de moyen de finir le bien avant. On nga au fin nga mitali je suis ferré. Non soutenir rien. La mona comment où mais le bout de l'émission dans l'émission le bilan qui passe il est devant na yena bestu no bilé le ça quitté mais toujours lié na ferré tout ça va bien tant que tu as tout ça l'orchestre tant on les marqué panzani bila qui tu vas na buta na lingwala na bestu no bilé donc quand ça va musicien na pauvre zobozi personnel tu vas tout ça orchestre ferré biso tout ça lango ngai bestu no bilé zobozi. OK. Tu as ça battu. Tu as un musicien, tu as fait l'orchestre, tu as fait l'orchestre, après quand tu as l'orchestre, tu as fait à quel quartier là vraiment.
assez sous bende ni OK ate sous quartier de ni to sali makamutu to sala orchestre na lingwana na buta na wileri na buta veni buta to sala orchestre c'est mon frère donc tout limbisana so to bitu wana kasaka mabeba mukileza nzambe tout est vanité depuis guerre na biso musique ezaka nango pena terrain te no lobi so ezali bongo waze bana kofi oui so ezali bongo wase bana kofi wase kwa loba yango bango baloba na bango jour moko na vanda na plateau batuni waze kwa babila waze kwa yima nzemba kofi waze kwa yima nzemba kofi kwa jona nzemba kofi bona yima nzemba na ya chino kofi aza mutu mboka na mona na waze kwa zonga na ba musicien na ba G5 oh lelo wase kwa zonga na G5 na Sudden Play na Jos Denia azonga na bango tu wase kwa récupérer ba misère ya yenyo so et ça comme 4 et ça quoi wata pe héritier ba musicien para kenaka na bango ba ambulance ba Jires ba padaché bango tout ba zonga na bango arkeli kuta ocho zonga to moni ba zongi mais ba sela wata ba cri ba sama mebele et ça tous les de soutenir frère Nabiso faire et que ça bien avant ban émission pena boye bandina on a yé mondela ko mona bolo ko ko minga les procès que tomba ba combattant o boza na porte ko tambola ba marche parce que faire aka mbata faire ayi bata ba mutu te faire mbata abeta ka mbata mwana mbata de besoin yimo on se mane ça la bien vraiment nasina mesana na milelo nasina mesana na bashoke naye ayembaka yango azimukana ko sangai fere bima bima ya yozimukana ko sangai fere bima bima una eza epara yote ya fere bima bima musique eza na kumbate ya fere bima bima yuzu mukona ko sangai ya bima musique eza kumbate ya fere bima bima nasina mesana na milelo nasina mesana na bashoke ngaye yuzu mukona ko sangai ya bima bima fere yuzu mukona ko sangai ya bima vraiment tant au chef de maison ça que son ayembi nzembo c'est ça ya on a lelaki de maison na lelisi na lelini na lelina pasi kolele sengo ezalaka aux yeux du plomb kolele sengo ezalaka a mwana nga bochi nga boya nga na bali anga na bali ouais ozolela esengo kolele ya mawa pe zalaka oyebi yango na lelo bino ki pasi ndoko nanga mobali frère na biso azalo na mboka prison ngo pe ya Congo te ata ya Brazza te tobenga ta monsieur le maire mais ya bamindele mindele ba président na mindele azokanga arkeli mindele mo azokanga président na bango mboka donc eloko na oloba biso tu bakongala to soutenir Ferre ezala bien to soutenir vraiment Ferre ezala bien to soutenir ngeza mamuteka intérêt moye te ngai na ese mila eloko moko nga kisi njora bamise nyonso bamise na biso lobi nazalaki na mokere pa papa ya biso epa grand frère nanga kofirengo apesanga baconseil ebele tosoyeli fort na kofirengo epi ebisinga kaka soki miyebaka ndenge ozala mamosu okolandaka te elengaka moko normal elongono kisindora te makisoka eza so na batan koswanaka te ya kopingaka te ya kokotaka meme loba likambo eza normal nayebisi mpe kaka kofinga esi te kongo soki olobi normal kongo nazwa yango kofinga kongo soki olobi vérité kongo nazwa yango kofinga abi nayebi nyonso
mais yo kende ka bon et le monde qui s'indique aux arrêts déjà danger à foule là déjà comme ne sait pas na confirmer ba conseil na ça non aza frère biso père ennemi na ngati so na lobaka we ezaka bakanda mwasi na mobali kutu mobali akangi mwasi na ye na mobali mosu alimbisi ye mwasi na mobali babundi butu momima baswani swani mama na tata na moko na butu balali mbeti moko te baka kolimbisa nzambe okutu oyo tomolaka te balimbisaka biso bongo pourquoi pas biso batamoki tolimbisanaka tout est vanité otika bambwakela tosa feti te tala congolais baki kofi ya kosamba soki ezalaka le 13 so novembre so décembre bato basamba video bakanga kofi zwa niveau kaka bacongolais baivoirien te banigérien te bapresa vilo te banani te kaka bacongolais oyo bakanga ye pourquoi bonde bakanga kofi na prison ya bafrançais vraiment je suis ferré nazo soutenir ye andeko nanga anoka bana aza frère nanga tozali mokosuna ya babia tozolia babenga yango ambassadeur na ville tozolia les ambassadeurs ayambi ya babia kitoko wana kuta babia muziki esalaki mwa boye abi eza vie ekozonga ya mbile boya botolia tovanda bien tosoutenir ye tobandeko bebezoyemba na nzema nasina mesana na milelo nga na mesana na bashoke ngaye tala ozimuka na kolelisa ngai fere bima ye ebima yayo ozimuka na kolelisa ngai fere bima ye bima kuna eza epa na yo te yaya jésus bima ye ebima musique eza na kumba te yaya bima bima nasina mesana na milelo ngaye nga mesana na bashoke ngaye kuna eza epa na yo te yaya bima bima kuna eza epa na yo te yaya Jésus bima bima musique eza na kumba te Jésus bima bima vraiment plaisir à trop quoi on a eu ma bonne ça bien vu le baquet liberté calamité quoi liberté faire évoluer pas pour ça que tu faire évoluer ouais au dépend mais là les gars et là ça n'a pas si on là franchement ça n'a tout moins bien été aussi c'est harmonie pour ça on parle les gars ah on s'en bat les 13 oui bien toujours mais après les gens louche et y est banité abeta mbata ba on ba simple juste abeta mwana ko na poto ko beta mwana to ko beta mwasi te ko na poto bino mibali babibo sakelo te babi na poto mundela cha mwasi mwana mbwa nyao zuma poto beta nyao bino 5e do so beti pe nyao bakanga nyao kutu simba te radio bakata bende te so semo to nyao bakota matini njeta ba ko kata de en tout cas merci beaucoup biso lo tourna studio tokokota 22h tokokota 22h tokobima 8h bamona direct bokomona direct bozala connecté bokasokola yango bien etela suka na générique babeti me babeti te quoi bozozwa mama na générique lelo ya mami sokola yango bien etela avec FIFA de l'animation eto et plafond Mushindu grand prêtre plafond Mushindu voix ya plafond lelo ezana mama na générique okafana ke de ne pas boire yo va tite ngabo tike ngata partie ndam uzako unataka na mami wangu uzala presque moi je grand frère Omi ya mami sokola ngo bien
oh ya mami Osokolango bien. ya mokendi ya patience na biso Osokolango bien. oh ya lili Osokolango bien. ouais il est Star du moment. star du moment il est sabi star nazara star moment nyonso nazara bapena ndenge baprofete solo de mieux utalenga te Wasabe mutaka wacha kumenjua. soki Depuis que ça les mutaka kumenjua. Nani tonga? depuis que finga abini Papa, c'est le papa. Voici ce que tu siko papa soki papa Zéana, est-ce que tu trages Tony? Si travaillais quoi sur le ballon, c'est le papa, le ballon, c'est dans la canne. Alors on fait. Kasi ko. Depuis que tu viens de répondre, Téléphone ne me dit pas. pour répondre de tes. À aux base, à où quand tu vas répondre. amene na père de manziko leki na sona quoi Dès que nous sommes en terre, tu as damage beaucoup de non. ebeli Nicole Babali. Nicole Babali. amba sude Nicole Babali. Karabanke. Abi Karabanke zao. Rich Mayabu. Rich Mayabu azana kichapa Karabanke. Karamunene mutu. Shema Micheli. Donc Zadika. Wanyango be ake tonton. merci beaucoup na batutu obo soutenir fere tosengi bino vraiment merci bo soutenir ye et puis mingi na ba prière vraiment bo soutenir ma fere na ba prière eza bien na ba prière vraiment mingi bo soutenir ye ye eza na okali kama mbata et ça la biso bien et ça ba golo bien bo soutenir fere vraiment je suis ferré je suis ferré on soutenir alingaki mingi toza famille toya bacongolais ezala bien vraiment bazoyemba solo kona nakundi mpo nanga lider na osenga na bamusicien na ye bakosala nzembo moko ya moke esala bien lokwa diske na bango eza na marché aza te bakosala nzembo esala pe bien donc c'est rigolo toza vraiment soutien nango quoi eza nango mpona intérêt ya eloko moko te eza juste kaka motema so esentir mawa oui esala oyo esengi donc ouais motema pene do mawa eleki namoni mwana mombola koma owumela namona miziki tozangi mutu moko oyo asala miziki ya kitoko na congo namona mutu moko akufi ne te me aza me album eza na marché kitoko ndo mutu moko azangi biso donc faire bima de besoin de mposa na faire bima vraiment place on eza place na yetu Vraiment. Nasina mesana na milelo. Na mesana na bashoke na ye. Aozimuka na koleli sangai. Fere bima ye. Bima. Ya yozimuka na koleli sangai. Fere bima ye. Bima. Musique eza na kumba te yaya bima ye kuna eza epa na yo te yaya Jésus bima ye bima nasina mesana na milelo nga mesana na bashoke ngaye yayozi mokana kumbi sangai Hervé bima ye bima kuna eza epa na yo te yaya Hervé bima ye musique eza na kumba te yaya Hervé bima ye vraiment je suis ferré donc balobi akosa les 15 vraiment c'est ici nzambe kaka azala nsima na ye nzambe atema ezala sans effet bato nyonso bakota batya bakala ezala sans effet kitoko congolais moninga aza na pasi congolais azosepela congolais moninga aza na pasi bino bakamela kozanga position tosoutenir fere te na pasi makasi bamoninga na boloko okina benga yango boloko papa we bakoka te kabila ya intervenant
Merci beaucoup. Donc, Maman Pengu pesa. Tu dis ma Jimmy Bella au pesa, na bonuma Jimmy Bella. Tu connais Jimbo? Ya Jimmy. Maman la chanson. Jimmy Bella. Azana la king patron. Jimmy Bella, Jimbo. Tika. Tika. Tout ça on a pour la promotion. Album na biso. Parce que tout là dans le studio, je ne peux pas moi ça. Nous sommes dans le cas petit là la tête pour la générer et soutenir Maman Pengu dans la chanson de Jimmy Bella. Saluer Charlotte Chibambe. C'est vos amis. Dit Maman Pengu. Le Chuba, Chubasquin, Jonas ensemble. Et tu belé. Et le générique. Paul Babalé. Rien moi yo. Toko ta studio. To sa gérer na so kitoko. Muda soutenir biso azati. Toi na toi séance pam. Njora bwa kanga na boyi. Na bwa batu na nga obaninganga. Parce que la dossier ici ba ego ya bwa kanga. Ba soutenir na muzima. Ara ngoyo muda soutenir nga azati. Kaba aja panya ba Robizo ma dispo. Ba soutenir biso. Na boutique Atila, Dialor da Silva. Ari yango tozaba riche sama lokolo boko. Masala ma soutenir kimi. Boutique ma oto. Ari yango babudu samba ba soutenir biso. Ba ya biso to kubwa. Na mona mutabe ngate. Lona mutu na studio njora bwakanga. Kedelo so babwaki abi bwakanga loko babwaki. Bongo ndete. Upesi le rozulu. Pesa makambo. Kuba toto tengana to bakieti babwaka. Ya mami na bizo sokolango bien. Oh ya mami. O sokolango bien. Mali pangu pangu. Sumbala ngayo dia. Atayo. Oli pa momo. Vraiment. Diki love. Diki love. Petit de tout le temps paquet pour Jonathan Mololo des États-Unis. En tout cas, merci beaucoup. Allez, je suis fier quoi. Je suis fier. Je suis fier.